mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. lelo ozomona bato basala na église moko belasolaka te bapesalaka baboti te bato basala na département moko basala baoso na protocole basolaka te to éviter pe orgueil yo soki dosenga ndeko na yo bolimbisi mais ozoloba bon limbisanga kaka tobaki to éviter baatitude moko ya orgueil ntango passer ayebi ke blessé bato ebele na église akomikisa assimili asenga congrégation pardon eloko mingi ezosiboma bana nzambe eza orgueil. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. motema etondi ne sengo sai ndenge bato alingala balobaka ngo penza nde bongo koyebete boza etuluku baike oyo bofandi na baetando ike na bino pona kolanda émission na bino bolingaka mingi obotia penza na kati ya motema na kati na chaîne na bino le Nazarien TV.com na bongo tozali na table centre bisika pito ya mbaka basali na nzambe po baya koyebisa biso makambo mabombami na kati na Biblia tope makambo oyo ezali kosalema na mikolo biso tozali eza wa ngai wa bino la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, député quoi. Na émission oyo na pa tombeli bino penza boyeyi malamu kasi tango na ngai ya kozonga nano na sima machine po ete tozwa mwa élément moko to peloko eko sepelisa mitema ya bayenge beni oyo zali o ngana zali oyo yazali oyo biso tozali wana tokutani na ngonga mukia po ete na bisabino nani ya solo penza ngana ya bina kati na émission oyo. Merci na cameraman. Papango sipinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango yeswaye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo napandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo
matondi na bayo nyonso tu ba pesi biso loyembo kuna na masini nazomona ba monteur ba cameraman baza penza ebele moya kotanga ba kombola bango ezosalanga penza pasi mingi kasi na lobeni bango kaka matondi na yo pe moto landi nzembo na bandi te sepelisiyo kasi na mokolo mwa lelo na yambeli bino le pasteur Paul Richard moto oya yebi penza makambo ngo na mozindo ndenge nini ya kosala parce que la délivrance est possible. La délivrance est possible avec le pasteur Paul Richard. Mais ezalaki na mama na likambo oyo totikaki na émission oyo elekaki tokoya kolokotango na mokolo mwa lelo po ete totambola malamu yo pambola mana pambola biso baso topambola tika na loba mbote papa Richard. Shalom na maman Tiffany na bandeko nyonso partout besoin na biso nzamba pambola bino vraiment vous avez belé bo sipela ki na émission ya liboso voilà tozongi na plateau pour na kosala suite ya émission tout ça là qui vraiment nzamba pambola bino na yebi ke boko zala discuter boko zala édifier boko yeba ndenge ni vraiment kubungisa na ba relation tant makambo baby ya solo mbaleleki tolobela kini na mokuse po ete baike bazwa mwa nzela po ete tokoba l'équipe de c'est la confession. On a rappelé na bandeko tolobaki que confesser zali kondima. D'abord aspect moko za wana ya ko avouer. Te na sala ki babe. Mais za liboso nzambe za liboso ndeko na yo. Ya mibale na kati ya confession tozana aspect ya ko senga pardon. Limbisa ngai tala boy na sala ki boy. Et tolobaki na kati ya ko limbisa nga il faut tozala précis. To éviter pe orgueil yoso que dosenga ndeko na yo bolimbisi mais ozo ba bon limbisanga kaka to ba to éviter ba attitude moko ya orgueil il faut to sentir ko biki sakati na mutu et to sentir yango et puis troisième chose na ko bakisa il faut volonté ya ko tika donc il y a qu'on se repentir quoi tant que osengi ndeko pardon ça po mbalasimo ozo nyasu mabe wanati donc au lugwa nakati ya nzela wana ya mabe. Merci tolobaki epa ya moninga epa ya nzambe to na église c'est ça nde tolobaki ko senga nzambe tozomwa batu mususu azobondela nzambe osenga nzambe pano nzambe moko yebi bon ayebi ni oh moninga na misana ba nkandi batumbola kanga nkolo pesa nka mutema okitsa kanda bezande ba mo batumbola kanga non il faut d'abord accepter Seigneur je reconnais même il besoin moninga lobaka na nous na reconnaître ozui eloko anu ndima ato sala ki angote ndima nanu erreur wana puis osenga pardon lelo tolobaki ete tokolobela eloko nini okoki ko présenter tango ozokende ko senga pardon est-ce que papa Richard eza vraiment na eloko esengeli moto amema tango azokende ko senga nzambe to tsana nzambe tozo étudier mutu na mutu OK senga nzambe pardon il faut memani tokoloba boye na tango akala tango batomane ko kende asali mabe abana o sacrifice à culpabilité pona ko kende ko senga bolimbisi sikoyo na Nouveau Testament tout ça sous na besoin comme baba sacrifice à culpabilité pona ko senga nzambe bolimbisi mais tozo kende en fonction à oyo so sala ki ne kulusu pona biso en fonction à makila na ende tozo kende ko senga nzambe alimbisa biso et alors tout à la ki peke ezaka mabete to ko peke sa mudote ke soki ake na église ko asaki lo mwa mabaki ko bongsa na nzambe na ye soki ako sele confession na offrande moko ya culpabilité et ko za mabete donc to ko peke sa ba na nzambe te na nini wana ko mima offrande moko pona ko ya culpabilité ben envers moninga pe ça mususu baby stand de konae abi bon le quoi na saki mabe na memele quelque chose pour na kobongisa relation ya ngai na ndeko wana tolobi que eza pratique beaucoup mabete parce que au boni ba présent ba don eza kapo ezongisa harmonie pourtant ba besa tout le monde que relation katalaki et là comme de ka ça et que ça po et sceller les ezongisa suboyokani entre les deux parties. Mais papa il dit que tout même conseil en confession tout moi au thème sur le pardon par exemple en église malgré beauté on peut sous thème tout ça tato ko c'est le nom makambo beauté sur le pardon mais ozoma na suka ndeko ponza mbanzi mapenza bolimbisi na yo yaka neloko moko zwa ata nini offrande moko ya bien yaka nango po kitisa kanza nzambe no omoni ba offrande ndenge tolobi et offrande moko ekisaka na nzambe eza offrande ya yesu asalaki na ekulusu mais ba offrande mosusu eza ba offrande tozopesa na signe ya kotalisaki nzambe à cause ya ekulusu
bosala ki bosala nekulusu mais na pesi oyo na signe ya reconnaissance il y a œuvre accomplie à la croix na signe ya reconnaissance que na lingi na réparer na nzambe na lingi na réparer na ndeko na ngai donc tolobi que eza mabete mais tout yango lokola système te obligation pe obligation te tout yango lokola système te pe obligation te pour ba église vous comment ba sur lobby bon ce ça qui péché bon il faut y na $100 parce que ba comme il faut catégoriser masu na niveau confession il faut y na eloko bo il faut y na eloko bo non tolobi bongo te mais Saint-Esprit qui est touché nous sali ensemble on a conduit par l'esprit nous avons comme ça lobby pour la réparation loko boy ndeko famille ma offrande moko boy bobo de la pona epoli kamwane ki libela ezonga souté. Merci beaucoup Antoine Liboso ya na couple mobali to pe moi ça sali ninga mabe na kati ya ndako libala eloko nini penza muto est-ce qu'ils sont obligés que oyo senga moi sinon pardon mais on me moi elamba moi liputa to pe oyo senga mobali non so me moi chemise au sali moi elo mo kitse moi kanda bon to kotala un peu dans l'obligation procédure ya ko senga pardon parce que bon dit nega to le bac d'émission Liboso ça na masumu oyo au sali nekono asa au couranté na kopesa ndaki ça par exemple au inaki deko mais ndeko wana ebité basumu wana okotubela yo na zambe okotubela te pa ndeko pour eko créer pe scandale na pesi ndaki ça par exemple dans un pasteur na moni serment ko na lulier na exemple na lulier si ko na ngina tubela na bengi sincère pardon limbisanga na lulaki yo omoni ke ko créer biloko mo mabe. Mais mieux vaut basumu wana siko il faut bon ça dans nzambe mais ce que lo mabe tali na nzambe ndi bakino ba tali na nzambe na nga de na lobi na bimisi un point très te au moins ça na masumu surtout sengaka il faut sagesse ezala na en matière à confession il faut sagesse ezala donc il faut sagesse ezala et ça na masumu surtout ko préférer mutu atubela ye na nzambe esili mais ça na masumu et ça ils ont c'est la réparation par exemple dans une comme la bébisian non ya kati na songi c'est loko bongote il faut na luka na solana ndeko tala na bebisa ke loko na yo boye boye limbisa ngai pona loko boye to na lobaki mabe na reneko kotonga yo pelika mwana komi na matoi na yo obondi la procédure à confession ko senga ke okutana na ndeko bo solada ye obi kitisa liboso na ye o senga ye bolimbisi yango moni to senga toujours que il faut humilité ça na makambo là parce que le makaba pardon et le obligation bo mabala ensemble ça orgueil. Donc orgueil ça mingi batu balingi ko bikisa te pona ko limbisa pona ko senga pardon pona ko bongisa donc eza na couple eza na église eza la wapi même si on passe to ko senga ba dimi pardon ko tone ça la maraté mais ça biloko e ko ça la tant passer la biki a blessé batu belé na église a komi kitsa assimilé a senga congrégation pardon donc ça biloko oyo tout ça la conduit pasteur senga mondimi pardon yaza papa. Oui. C'est les supérieurs qui bénéficient, papa. Non, en matière de réparation, il faut eza réciproque. Parce que on a qui dès qu'on a cela qui m'a limbisa. Parce que pasteur est parfait. Comment dit pasteur est le col à mout. Même Bible le souverain sacrificateur. Azo peut sa sacrifice mais pour la masou nae. Azo peut sa sacrifice pour la masou batou, mais pour la même masou nae parce que ça parfait. Aza mout. Ah bino bo mimisa banzambe na kati ya betonga na bino siko okende siko koloba osala ni confession na etonga l'église au moins te ko même esali scandale na koko pandilo même église non par contre ekotali ça batuke passer oya ça sincère parce que eza kababé batu église ba yebike passer par exemple ndaki ça l'église mutozo mona passer à ndaki abimaki na serment ko batu ba yebi yango mais passer jamais publiquement a raconter le ko na senga batu pardon et les kaka na bongo batu ba yebike passer na biso za kana serbo et ba nango mais a senga batu pardon te batu bazaki blessé dans les kambwana donc et c'est loko boko il faut tous alango culture wana pardon il faut qu'on t'amène dans la famille même en tant que parent on va dire moi na aussi bala pardon mais quand c'est là qu'on est ce qu'ils sont obligés que tant on y a pardon il faut au memelo oui des fois et c'est ngaka au moins une réconciliation tant que réconciliation c'est tant que nous réconciliation to ko mema maloba tout ko mema eloko ko nature pour qu'on symboliser réconciliation wana na ko personne d'accepter ba coutume musu ezalaka que moi si par exemple tomobali abibaki libanda ba opesa ya mante c'est foutre amande boy pour nanene pour na ko réconcilier salam spirituellement c'est ça biloko musupe et sengaka o bemelo ko moko pour na ko sala ke dini réconciliation salam au moins natanga kanisa ba papa mususo soka a déconner au moins na eli mama atasomili lamba
Oui, maman, tout cas, libisanga, comme bâtonnier sont tous parfaits, na bima qui libanda, mais dans les locaux pour la pardon pour la réconciliation. Donc, tu le pratique voilà, et ça la bombe bête, mais comme un système T. Au moins, comme un système comme obligatoire. Voilà, ndek tokozo ke naisika mabe. Papa, ozomona te que ndenge batum susu albaka. Tota la patiti ya muto basengi pardon. Omona ba yo sengi bon bala sombele moi liputa ya. Wana ni ozo sombanga atitine. Yo le baki orgueil envers mutu oyo azo kesenga pardon mais ezape na orgueil na muto ba yo senga pardon. Na limbisio mais cicatrice etikali hein. Na limbisio pota. Ezaki pota makasi mais cicatrice etikali na kati ya motema na ngai e koko longwa te. Non, au moins il tokosenga la bande ko wana o bazoya kosenga o zape na komiki sa pona ko yamba pardon. Yango mutu tango ke no senga pardon. O soyi na ndeko na pesi procédure par exemple na ke ndeko fani limbisanga boye na reconnaître que na ça qui mabe. Est-ce que o limbisinga il faut toujours mutu est-ce que tu me pardonnes? Donc il faut tout dans mutu est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu acceptes de me pardonner? Hein? Même moi si tombal même église au moins tant à salima bo bah si pendant que est-ce que l'église vous dit ko limbisanga oui to dit ko limbisa parce qu'il faut malobé bima pour ils la sceller parce que parole est ça puissant au moins tant ko lobi oui na dit ko limbisa et si on le somme ta baksa wala comme dit diable parce que on dit pas qui déjà. Mais papa tozo vivre ba pardon moko boye oyo bolimbisi moko e baby sami na ndenge ni moto ke senga pardon akomi kuna ye moko benaza kina mawa ami tuti sami ami kitisi ndeko na sa ke mabebo bebe limbisa ngai ndeko ana kamati lem so bon andimi na moi méfiance mo mais andima ki siko mutu wana o sengi pardon na ko bima zo bima alobi etalié na zakutu kuna te kutu ngala avanda kutu na miyo ki passe point na ke na sengi na pardon ouais na ko bi kite pas lo lendo modèle ana est-ce que pardon les autres qui existent to essayer baby sami pardon non toke bana maloba tuzo bakisa parce que maloba o to bonaka et ça double tranchant na maloba toko bongisa na maloba toko babies et ça on sale acte boka maloba o kosenga pardon mais tango bakisi sou maloba so mabe o babies na yo be mutu ba osengo pardon tango lobi oui dans dibi ko limbisa yo il faut ça la sincère en tout cas likamone tout ça meki ngai na loba ki mabe mais na retirer maloba na mabe na loba ki envers yo en tout cas na retirer maloba na lengi relation so ngande lengi za ki liboso ou on a tout bossa na yango donc tout sengi wana vraiment oh yo pose limite ça la sincère ko lo bate sala kana ngai loko mote te o mo muteko siko pardon d'aller écouter ça la ngai na sala ka blender et ça la ngai loko mote te ça la sincère en tout cas comme ça nga passe ça nga passe vraiment na remercier na ndengo yeko sika pardon vraiment na loba kebele na miraki vraiment nga pe na limbisi la relation même si assure des nouvelles basses. Voilà. Donc yo bazo senga yo il arrive des cas au conseil comme tout pardon mutu na boko limisa yo. Na ka bongo koloba mingi te yo remettre ka na moko nzape parce que ça baza les juste. Oto bengaka le bazo benga pasteur Paul bazo bali kambuya makala moto. Makala moto etikali na mutu na ye hein et le belaka on. Oui, makala moto voilà. Na bakawana munde kwaye amikiti si vraiment asengi yo bolimis. Mais yo boy na mutu ya mo lobi na bolimbisa été. Na kawana ndeko akei ndeko lobi nzambe yo sa juste juge. Au moins il a sali démarche wana. Oya babe odioso tatiko na maboko na yo. Nzambe sikwa ko samisa mutu wana. Makala moto ko sali kola mutu wana soki aboy ko accepter pardon wana. Mais pasteur toujours vivre na bande ko toujours ki bapelle babengaki makolo kilo certifani motema efungwami. Mais makolo nde kilo na yebi ndeko asaka matata. Natia makolo na nga na ndaku na ya osopela nga maya moto te. Parler biso avant la confession ndengeni mutu akokolongola makolo ne inde asala nini avant alonga makolo na ko kesenga pardon. Au moins la Bible dans Matthieu 5 23 26. Balobi si tu offres ton sacrifice là tu te souviens, tu te rappelles. Au moins travail à qu'on rappeler, ils ont travaillé à Saint-Esprit. Donc tu comprends que Saint-Esprit ne rappelle la kabiso mukolo wana oloba ki babeboy. Mukolo na réunion remarque au sala ki blessa ki ndeko. Saint-Esprit de sala ka musala ko rappeler biso d'abord mabe to sali. Donc alors tu dis que travail à Saint-Esprit ko sala. Mais tu vois que le pardon et ça la kata nature mutu te. Donc et ça décision que tu fais soi. D'autres la biso ko dibater que dossier ka bolimis. Parce que dans toute la biso il y a l'orgueil. Dans toute la biso il y a makamba mabe ndenge nane. Donc tous les attaques d'autres ko tinda au téléma.
bakolo kozala kilo nzote koboya nzote koya kosala otala bakoseka yo akomona mutu pamba d'ailleurs kuta komona yo boye neti par exemple baseur musu nazo ikasera moko ndeko wana boyaka ye mais atikala na blessure intérieure tant que ça bibenga ndeko na singe par le pasteur te akomona dans un posa na ye tinobi ça bakaba moko ça bakaba po o mi libérer yo moko pe o libérer ye nabi yo no souffrir tant que boko libisa tant que boko singa par o souffrir alors mi libérer pe libérer ndeko wana mais ça bakaba tango lobate akomona nga boye akomona nga nani akomona nga boye et que si ça nga valeur jamais pardon si ça ka jamais valeur d'un coup tu relèves et tant ça ka un grand homme un homme grand une grande femme c'est reconnaître ses erreurs so boni mutu ebi ko reconnaître ba erreur na ye aza mutu aza munene mutu aboya ka kosenga pardon ko réconcilier to pe ko ça confession conséquence nini o ezo sala e pa na ye moko et même la mutu conséquence nini physiquement spirituellement moralement tu le dis d'abord spirituellement et comme sa relation dans ensemble moralement mutu ko sanga kimia le manque de paix manque de paix, ça la maladie, comme on a mutema, tant qu'on moni mutu wala mutema no bébé, ou comme mal à l'aise, donc ma émotion, parce que parler tout ça quand même émotion, de ma blessure intérieure, il y a quand même na makambwana, il y a kozanga kolimbisa, pe kozanga koyeba kobongisa na bandeko, donc le manque de paix intérieure, donc physiquement sikoyo, ou en tout cas spirituellement. Physiquement, si on a maladie belé, et tout comme il a oh estomac, arrêt cardiaque, oh estomac, tension, oh boy, maladie belé tout ça belé. Nous t'en savons l'angoisse belé pas un choc one. Mais boy colibisa, maladie de banda. Nous tous on a blessure intérieure bingi et ce où dans le manque de pardon. Tango isa na kati ya vie ya mutu, tango isa na kati ya église, tango isa na kati ya couple, tango isa na kati ya famille. Merci tozo kita malembe na ebité péri tozo kita malembe mais avant to kita les qui suite c'est fait ya thème na biso hein papa. Oui. Je bande été ba thème na biso ndenge to débattre na papa na chaque thème na suka na ngoto sala ka moi pratique. Papa, perception exemple ya moi prière na mkuse dans quelques secondes comment m'ta la confession la pratique il y a prière exemple donc na exemple ya pratique da koloba boye ndeko ko sala ça on est yom tozo ça la confession même de comment azo copier na pratique dans lobby boye donc na repose à 3 étapes première étape ils ça ko reconnaître deuxième étape ils allient ko senga pardon troisième étape ils ça ko soit décision ya ko tika likambwana na jina kisa kolo yesu na liboso na yo ndeke comme na bible que ce que tu le dis tout ça libasu peut-être mikosa dans liboso donc reconnaître que na kanga ki kanda na silika ki envers ndeko da reconnaître que na sala ki babe pour le bané le bito garder kanda te na lala ki na kanda kolo libisanga pour na acte wana na sengi mawana yo et ensuite kolo na sengi bakila na yo sukolangai et petolangai et dernière étape na su décision ya kotika makamwana na su décision ya kolinga motu ya ko pardonner ndeko wana et ya ko bongisa na yo. Merci prof pasteur Paul Richard. Yango mona kama sumu suso senga lokola ozwa décision te olobate na prière kolo na su décision tika e kangama yo kaka osala kango kaka. Voilà, parce qu'il faut la décision ko tika yango. Il faut loba kotika yango parce que moni même akamwa réconciliation ngala kandike to cité photo kota sous émission mingi ya bakasi ya réconciliation parce que ça makambo eza na mosindo to kota la procédure didi ya réconciliation ngala kosenga to continuer l'émission suka pour na kota siko na otali le pardon sincère parce que makambo les usanga na église lelo so mona batu basana église boko bela solarate ba pesa la ba botité batu basana ba département boko basa ba aussi na protocole ba solarate nga passé dans okuta na makambo na église tango fani si ba no comprendre que non ça ne va pas donc il faut to talisa suba dans ça na ba procédure ya réconciliation. Merci ndeko moka ba botola ke mobala zo landa yo mais awe bate ayebi ko lobate awe bate ni na ko loba pona na kende ko senga ndeko ana ona botola ki mobala ya batu mais na nina tika ye na senga pardon. Oui, na émission koya, troisième émission, tu vas continuer pour la reconstruire bandeko wana. Merci na troisième émission surprise papa pepe au ça la pratique et ça ndeko mo pe aux a parfaité hein. Et pour ça ndeko mo mabe. Tout ça la pratique wana. Tout ça la pratique wana. Vous avez courage au senga ndeko pardon na caméra. Oui, pas de problème. Pourquoi pas?
Parce que biso toyebi que tozo ressembler na Yesu mais toza parfait. Oye bien déjà. Bon kolobaki na yebi to eza kamoko existaka. Pour biso toza la système que tant qu'on a reconnaître ba bembala bon na bokita ndiko. Ngada existaka te même bana basa wana même na église boye tant que monde ki loko mo soka ki bwana moko na ko benga ana lobité. En tout cas, Libisanga. Nasa pasteur d'ailleurs Libisanga. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Pardon, Van Dabon a l'olé facile. Il y a un passage à ma bébé pour une balle à Simato le Bélango numéro de conseil. Ouais, donc conseil qu'on a toujours. Bah on va ça toucher. Bah lingi ba kota contact na bisobo et cité plus 243 9 98 41 26 29. Plus 243 9 98 41 26 29. L'engagement appelle ça botte dans des communes sur la partie à Suisse. Maman Francine Kalosa Nzama Pambulayo. Et puis na baxi maman Mireille parce qu'au qui na opération, ça l'a rétabli. Donc ça a été un rétablissement. Maman Mireille à partir à Bruxelles. Nzabilanga Pambula. Bande koyoso balanda kabiso vraiment beau Pambulama. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est passé pour le temps que maman Mireille sait qui m'a renvoyé bien. Rappelle la si maman Mireille Bambote. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, David Nozamba